Bisogno stato s'abbonare, nascere moko, Mabia Star TV. Etala mamunate, bato bandima, Christopher Songo, andima, Tati Lenda, andima, Angel Loué, andima. Mabia Star TV, Shalakita, nascere suivi. Mabia Star TV, Shalakita, nascere suivi. Les grands collaborateurs, Christophe Songo, Nakatia Mabia Star TV, Levé Kiko Kikondambuta, Papa Social, Tadi Ileda, Angel Loué, la mignonne. Bisogno sotto s'abonner, nascere mako, Mabia Star TV. Etale mamudate, bato bandima, Mabia Star TV, Zambada Media. Voilà, bonjour, bienvenue comme ça dans votre chaîne Mabia Star Télévision, dans votre mission Angola qui est toujours présentée par moi, Daniti Manga. Balobi émission Angola ya lelo kitoko wapi elengo wapi parce que naibike nzambe na bandaku ala musibino bien bandeko nyonso yo boza ko tala biso tikete bénédiction ya nzambe na lola e bana ko batela bino toujours na bavi na bino na bavi ya bana na bino na makambo nyonso o bino bozalaka nango ya kosala et pourquoi pas directement avant de commencer cette émission, je ne serai pas ingrat de remercier le bon Dieu qui nous a donné cette souffle de vie encore. Et vraiment merci à toi Seigneur Jésus-Christ, Zambé, Alola ou à la Moussibicho na Congo, malgré que Congo n'y a facilité, donc ils ont kaka bongo bongo. Et merci aussi comme ça à Maman Mabia Star Kolwe Loko, la patronne de cette chaîne. Mouto azalaka toujours wana au four et au moulin pour que Moussala et Bana Kosala Mandenge et Longo Bani. Et pourquoi pas de saluer naba contribuable Batoyo. Bazara toujours wana pembeni ya Maman Mabia Star Télévision. Au Bazara wana pona kosunga kopesa. Moi, peut-être loco pour Makambo, ils aura toujours bien. Je vois directement à la première position, c'est Christopher Songo. Songo Yaba Christopher, moi, mon balou azanga que l'autre na Katia Poche na Londres, wana oazala na biso toujours na Katia Mabia Star, atika Mama Mabia te, merci na yo et surtout bisiko zali. Malgré Mikolo Ozoyo Kanate, Christopher Songo na habito changer numéro. To nene place aux alliés ceux qui posent un voyage Nzambalola akoka kubatela yo eleka toujours malamu ceux qui peut musala kaka muntu ekangi yo Nzambe alola ayebana kopesa pesa makambu na ndenge ezalaka po yo ozalaka muntu ya batu yo oyebana kosolola na batu très bien Nzambalola ayebana kobatela yo et puis libota na mobimba na mwasi na yo na mama na biso na ndaku donc aibana ko batela bino et pourquoi pas de saluer comme ça aussi Blanchard Mabala Blanchard fumu ya miyake na kati ya Londres wana Blanchard Mabala kozela na lembi kozela ezalaka pasi ezalaka pe boye moi tikotak ezalaka bien ti le temps oyaka mais mutu pe moi Blanchard Mabala ezalaka nebongo panda Pecos maman de Londres panda Pecos maman de Londres nga ebike ba maman bazaka na mutema moko ya malamu parce que ba maman bazaka so ba yoki boy mwana wana nini pezo zanga yoka si soko sali ata mweloko moko boy panda Pecos de Londres ko sala onini e kolongola onini Titina de Londres voilà je te salue aussi Angel Loué mwana star aza toujours star le mannequin de sa maman. Et donc Angel Loué Mwana star, Aza toujours star et pourquoi pas
de saluer comme ça Mimi Kazongo na kati ya Londres wana Mimi Kazongo vraiment Mimi Kazongo atayo moko Mimi Kazongo vraiment na kozela kaka liloba na bino ekosala pe moi bien na bata oyo na semaine oyo soki pe bolobi Blanchard Mabala semaine oyo soko lobi esalanga bien yoza fumu ya miyaki donc il faut loba po esala bien o s'annoncer que nga Blanchard Mabala nazali Panda Peko de Londres s'est prononcé et que allez la biso quelque chose de bien. Il y a une semaine petit frère de Jésus donc au moins que comme on peut comme qui m'a comme bisusu bolimbisanga bo comprenez mon émotion le bas fait Maréchal ce que mon comme kimi comprenez mon émotion Dadi Lenda voilà comprenez mon émotion. Aujourd'hui, on doit parler de Wenge Musica 4x4. Wenge Musica Oyo et Sangisi Bae Nyonso, Bancien Nyonso, il y a Wenge Musica. On doit parler pour un concert na Bango parce qu'on ne doit pas seulement rester comme ça. Mabi Star est toujours là, en train d'accompagner toujours de bons projets. Projet Ezaraemala, Mabi Star, Azarawana pour accompagner Yango. Balobi le 30 juin, ça sera la fête. Monte Kopela na katia stade de Martyr. Babiye barote kango pendant 2 semaines. Déjà pour étoper ça sera jour J moins, jour J moins, jour J moins. Bande ko sona obina loba lelo, nangina lobela simplicité oyo, loyauté oyo. Bande kona biso ya Wenge bazanango en ce moment cohésion o to bandaka kozela yango bandaka la lelo oyo bako pesa biso yango. Moi je dirais en ce moment bato Wenge ils ont devenu des grands responsables, ils étaient des responsables ba comme siko ba grands responsables parce que on ne doit pas parler encore il y a ba polémique mususu oyo et sungakate na vie. Parce que ce totali montoloko la Jibem Piana. Tout le monde a eu sous featuring moko boye Jibé a bimisa album a sali featuring na Weranson. Boye bike e ko rapporter les biso combien na média congolaise. Tout le monde featuring moko boye. Il y a Adolphe Dominguez et Moussuna Blaise Boula. Tomoni featuring Morobo, il y a Manda chante na Etel na XY. Bandeko nakati ya spertijo to sali. Tomoni na ba répétition toujours. Nakati ya ba répétition ana bandeko namoni elongia mandate. Je sais pas pourquoi. Mais Manda chante Azali. Manda chante Azali à Koyemba. Et l'onginae jusqu'en ce moment, on a une répétition, na moni angote. Ça fait déjà 2 ou 3 répétitions comme ça. Na yebite ce qui Manda chante à Rosala. Parce que ma photo est relatissa et l'ongezo mona ananti. Quelque part, tu es comme on a Marie-Paul Azali ko réclamait. Au Monique, et l'autre morobo na soutenir Fali pour Palobara. Ezate au fingi mutuna se awa. Lobe moni o sali samblate. Ezarate bandeko. Lelo Wenge Musica ba se réunir batu babandi koloba miso balobi ezali Fachinde Muntu asali yango asangisi bango pona boye ce qui peut pona ba intérêt moko boye to pona ba makambo bandeko non nakati ya makambo wana moi je vais dire président de la République mena yezati mena yezata nakati wana ti concert wana bandeko na biso ya Wenge ba promettre biso tokomona di nouveau tokomona makambu oyo esalama te tokomona
musique oyo peut-être est-ce que vous savez quelque chose ça fait plus d'années basangana te plus d'années batikala ko beta ensemble te plus d'années batikala ko beta la biso concert moko te oyo ezala concert ya show na ebité est-ce qu'à l'époque wenga ngope ebeta déjà concert na mature na stade et bien il faut tout vérifier. Moi, je demanderai aux Congolais de soutenir avec force l'initiative Oyo Bandeko na biso, bazui Oyo balingi ba pesa biso. Omoni ba kosangana wana lelo to comme on appelle na côté politique. Na profiter na lobango wa kosangana ekoti. Tomoni matata ponyo na fayu. Tomoni kuna na Katanga Kabila na Moïse Katumbi. Vous voyez pas quelque chose na Congo? On doit aimer tout d'abord notre pays. Hein bandeko, il faut to lingara mboka na biso. Soki ezana eloko moko se présenter il faut to yebaka kozala ka banguna nanu ya problème wana te. To projet moko boy il faut pas biso ba congolais to la kisaka kaka en ezalaka ya biso na ebite soki yo nanga to soutenir concert oyo ya wenge même si to keite mais to soutenir yango to perdre ni et longola biso nini est-ce que yebi bana ya ba musicien wana lolenge nini bazalaka abati lorsque ba parents na bango ba banda ko solola te est-ce que boyebi comment bazalaki abati lelo yo et osala lisusu elengi mwana ya Weranson abeti tour pas ya JB mpiana amoni mwana lobi peke salut ton papa de ma part mais à l'époque ezalaki te JB akoki ko rencontrer mwana ya Wera to Wera rencontrer mwana ya JB to Adolphe a rencontrer mwana ya nani to Etel Blaise Boula mais il doit pas parler de son papa il va seulement parler avec l'enfant et puis point barre concert wana préparatif nango bandeko ezako kende bien ba wenge men ba e o nyonso tout to banda ko linga wenge ezali eloko oyo ezako s'inscrire na histoire na biso ya Congo. C'est pas facile hein, ya kosangisa bango baza la même morale. Et puis simplicité moko o ememinga na loba. Bandeko bota ba photo ndenge ezako se défiler wana. Namoni muntu lokola JB mpiana avandi Weranson a coaché Weranson eza skolo kwa ibengi na ebite po Weranson a ebi tactique ya martyr ya stade de martyr ou soit eza nini yango ba pesi place wana a coaché bango Blaise Boula Mupanzi ba musicien mususu ba vandi wana tande ba vandi est-ce que ozomona et ça qu'on représentait voire même une bénédiction pour cette concert là lelo na osenga na vie boketsu premier roi ya mbovie na biso olobaka bien ozalaka bien ve na ngai tu dois soutenir wenge na yoti nakala wenge ya boketsu wenge yango faut soutenir. Et bandeko so lisusu na lobi na lobela eloko on a félicité Koffi Olomide de dire il est fan de Wenge. Koffi azalaka fan ya Wenge. C'est quelque chose na mokile yebanate. Et puis Koffi Olomide oyo batu balobelaka toujours un mususu ba penser la mabe Koffi Olomide aza derrière yango pona ko soutenir Wenge que concert wana
ça doit tenir. Il faut simba. Ceux qui sont musiciens, ils vont soutenir baninga na bango. Et bon, on a yo, autres ça musiciens. Tant na biso peso ke koki na makamu na biso, on doit nous soutenir. Est-ce que vous comprenez? Quand l'homme idéal, lobby, kosangana na bango, ça très bien. Mais moi je demanderais, est-ce que kaka te kosangana ya concert? Ba fungula pemba mo mitema na bango. Weranson a fungulela JB Mutema, Jiba fungulela Wera Mutema, Adolphe Dominguez a fungulela JB Mutema, Wera Mutema, Blaise Boula, ainsi de suite. Parce que Tolingi Congo Oyo ezako kende ya 2023 ezala Congo moko boye Oyo to satanda ki na yango te. Bandeko. Tolingi Congo moko boye ezala Congo ya ouverture ya makambo ebele. Concert, répétition ya Wenge, moi je vous confirme et qu'on les a tellement bien. Bandeko baza penda na cohésion wana, baza na et surtout le cohésion se pesanga baza na ba respect ya ba heure. Respect ya ba heure, respect ya ba ninga les uns comme les autres. Et sur ce je fais l'appel na bana poto o mususu baza ko résister nan. Boya botia bandeko maboko et puis bo pesa vamba la moko. J'ai aimé ba combattant ya Afrique du Sud na gesto basala qui est pas ya Weranson. Zo siko ke ba concert ce que comme Robeta concert bongo boye Weranson a Robeta concert place boye invité spécial Jubem Piano. Ba fanatique à Jubé Baroya, ba fanatique à Wera Baroya, au monique ekozala quelque chose de bon. Bandeko tolongo la rajar oyo nga na lobaka ya mutema mabe wana esungaka te bandeko te yel fois zwa te yel fois simba te ye kuna boy après so muta zui te en retour moto oyo lingaki ke muninga zwa te tu gagnes quoi et non jamais ce qui ezalaki na makambo boy linga esala mapona ye na vie na ye bakozango babakisela ngo yo non et ça maté et ça nango bongo te. On doit soutenir les uns comme les autres et kozala quelque chose de bon et kopesa biso valeur na bamboka na biso et kosala biso que bamoni. Moi j'aimerais na osenga na producteur oyo ndengo betisi bango martyr luka obetisa bango concert moko boye na poto to Zénith obetisi Wenge 4x4 Zénith. Tu sais ce que ça va porter na Congo. Mundele ayebi ke bakabwana amonisko concert ya Wenge 4x4 et yé na Europe. Et vous allez danger. Aujourd'hui, de voir Weranson, Pembeni Ajibé, de voir Adolphe Dominguez, est-ce que les aloko appellent o bazaki na succès, ba pesa lisusu, ba coup de pouce na baninga na bango, ba oyo bazaki moi ar na bango ezoko tambola moi bongo, bazwa coup de pouce. Makambo ezala bango pe bien. Parce que si on compte na ba musicien ndenge ba kontaka ba musicien ya poto biso pe photo kontaka o ya biso eza très bien, eza très important. Et vous avez quelque chose de bien. Préparation o eza ko salama bandeko, moi je vous assure Wenge eza ko se préparer vraiment à conséquence pour cette concert. Et tokozwa babiloko mususu oyo totikala kozwa yango te na monde musical. RDC Mobimba eza na sima ya Wenge pona ko soutenir concert oyo. Et puis ça va tenir et Simba.
eko simba yo oza libanda kobanga na ote yaka concert parce que sécurité eza assurée sécurité kozala ya très bien na concert wana et surtout eza indépendance ya mboka na biso toko sepela kaka na concert te toko sepela na bosangani ya ba congolais ndenge bakomi kosangana ndenge bakomi koyokana omoni kosangana wana eza ko permettre que mutu moko aya ko intoxiquer moninga te oyebi to bato bayokana te facilité ezalaka so ba intoxiquer yo moninga na o il faut tiela poison oza na facilité wana mais so koyokana ezali na mutu ya kolinga pona ya ko intoxiquer yo aoya na ete soit que ce que salami na politique bango nyonso bayokani est-ce que oyebi ke STP mi otika omona ba makambu moko ya babuso bate Congolais fois za la liboke ndenge Mobutu abandaka koloba tata bo moko mama bo moko abandaka koloba tata bo moko te lokola ye président te ezande na landaki mwana na ye moko alobaki les gens ont compris mal Mobutu tata bo moko c'est Congo mama bo boko c'est Congo bana Congo il faut balamuka basala makambo ekozala ya malamu même pona jeunesse congolaise et kenda liboso est-ce que bomonité et afia qui ba makambo ebele oyo na oyo bayoka na raté et ko ça passe moyen ba entrer ya malamu ezalezati et maintenant bango yo basangani concert est confirmé pour le 30 juin oyo et mais sur ce ba viango bazala moi ba surprise moko boke baba petit na bango musu ba obeta ba lever des rideaux et boke baba petit musu ba obeta ba lever le rideau ndé na oyoka on dirait héritier Watanabe pe obeta enlever des rideaux basasa wana mo ebele on doit soutenir ba idée ya boye ba initiative ya boye eza malamu eza très important et Mabia Star encore pour une fois apesi soutien na ye na wenge musique à 4x4 bozana soutien ya Mabia Star Télévision ba bonne chance na bino ba bonne chance na wenge nyonso ba bonne chance na oya bandi na mutu kino ko kitana se pour que to citer ba comboté parce que on doit oublier d'autres noms. Mabia Star est là pour vous soutenir. Mabia Star est là pour soutenir jeunesse. C'est une chaîne où il faut soutenir jeunesse congolaise. Ozana eloko na moko bolinge le kala Mabia Star ekoleka parce que chaîne oyo et salama pona bongo pona ko soutenir ba œuvre nyonso ba projet nyonso ya malamu. Mabia Star Moussa nango yango wana. Et quant à moi Dani Timanga, je vous dis déjà merci chez vous à la maison. Moi je vous demande toujours ce que vous devez faire pour nous soutenir Bisso. Ezali ya ko s'abonner, ezali ya ko pesa ka ba commentaire na bino na ba émission na Bisso, ezali que bo partager ka ba émission na Bisso et que ça très important et que ça paye une meilleure façon ya ko soutenir Bisso. Même si vous bengite ce que partager attend 20, 30, 40 personnes et vous allez bien ceux qui ont liké, ceux qui ont commenté et vous allez déjà contribution à yo ya munene oyo ozali ko sala na chaîne na biso Mabia Star Télévision. Quant à moi je dis merci seulement à maman Mabia Star Kole Loko na Katia Londres et pourquoi pas à Christopher Songo. Moi mobile azanga relote na Katia poche première partenaire ya chaîne oyo donateur ya liboso ya chaîne o Mabia Star yé apesa kaka na Mabia Star te même na ba journaliste Christopher Songo a soutenaka apesa ka pe no moni po bengi bo yambi bo sololi a problème ça va pesa boy Christopher Songo aza mutu abongo donc boza ebele o bolandi biso merci na bino nzamba lola akoka kubatela ka bino na banda kuna bino soka zongite toza toujours na bino. Quant à moi je vous dis bye bye. Je
biso nyonso tosabone na chaîne moko Madias Star TV etalama mona te bato bandima Christophe Songo andima Tati Lenda andima Angel Loué andima Madias Star TV Chalaketa na chaîne suivi Madias Star TV Chalaketa na chaîne suivi. Les grands collaborateurs Christophe Songo Nakatia Madias Star TV Levé Kiko Kikondambuta Papa Social Tadi Ileda Angel Loué la mignonne Bisoni Soto s'abonner na chaîne mako Madias Star TV etalema muda te bato bandima Madias Star TV Zambada Media Olera bagaba news bapig na ba théâtre s'abonner